tant la bêta quand on a mbanzango mobimba terrain mobimba et bon est aussi ça babima masiko likolo chipoi likolo pena na tambola banda wana siko na mona ibena ki na komi musicien comment vous jozo mvulu zinazwa kana kuna partir la wera era mona keba mbule beti a invoqué Simon Kimbangu mbule katani banda lelo komona mvulusi ya mona pelero ki kombo kenda wera mtapiso ina saki baptisé par wera comment mvulusi ça wera son et ça est belé Jojo. On a là ils ont rythme on a là mais rythme ils ont dit empire bakuba mais ça bien donc comme on a pesa ya ngomba mo simba pe ba Jojo Ngonda ba Siliko ti wana tout ba nzembe za gebele ba VIP to beta ba nzembe pene bele msuna bossa niveau ça basou c'est inspiration JDT mingi ezarani bo JDT za mingi ya za trop love ndo ya mtu mawande leki mtu mawa makasi pona vanda ni na comprendre na zo mwa makambo na comprendre mtu mawa pardon ya linga mwa mawa moko boye soka vandi za ba nature créer mom ki ba nature place yo il faut na sala nzimbo donc ça mtu mawa JDT ba nature na wana aza mtu mo boye abula trop ngap na fana na JDT na mona place Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle
ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Loki Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel pelo lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois té awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sort outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobaya, ça souki ne awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu Samutute. Côté Morosa na besoin koutanite. Tant au fan di Bapiona te à Romela. Bapiona livre aux otanga. Bapesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kuta. Basala Batunenge nini. Au secours! FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100, le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali o pesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et non nyoso la koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya o monanga oh boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza pe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omonia nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà
vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Azelinga mikanwe, tamboyo, malobina kobonga te, tamboyo. Wapio, 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 wapio. Olapanda yoloba, okotika ngate. Olapanda yoloba, okotika ngate. Nalelie, tamboyo, nalelie, tamboyo. Bakongole balelie, tamboyo. Ba-Africain balelie, tamboyo. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne d'actualité, chaîne du moment, chaîne où il peut se rabiner d'informations en temps réel. Voilà, aujourd'hui, là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, derrière la caméra, je suis avec Grace Kazi, accompagné de Jordan Mizoa, Swanga bien. Donc voilà, bah il va la image pro, ne bomo na biso na musika, ils ont la makasi ya batouana ya on a bandaka. Liboso na ba kombo na bango. Chikito papa paradis avandi sikoyo na restaurant na paradis secret a otala biso. Paul Mwamba papa social, pas Rolanda biso bon retour na Paris. Otaki déjà go passer vacances na déjà na Portugal et puis pourquoi pas Patrick Maloavengi Global Express 25 Rue Léon à Château-Rouge. Aujourd'hui je reçois pour vous. Lui s'appelle Voulouz Carré Magique Nasolo. C'est un artiste, musicien et puis soliste. Aujourd'hui on va essayer de parler, de discuter tout solo la musique, tout solo la plus parcours nae. Aouti wapi, aleka wapi. J'espère que bah musique va mourir à la bonne musique. Pour bah te belé bah olo la musique attends la répétition bah kindate. Na mila musique bah vandate. Mais les autres combinaisons sont mélangées. Tout solo la musique. Karine Beka Marota la biso de longue jambe à pembe. Puis c'est bambo te belé. Paris 20e. Aolobanin. Nelly Monduka dessin animé na musika au Banzaka au Talarapé Koto pas bon séjour à Kinshasa. Là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir Carré Magique Voulouz Solo. Ouais, bonsoir Pichali, soldat de la presse. Ça va en forme? Oui, je suis en forme, oui. Quoi, mon apoto. Ça se passe, ils ont les cas bien. Oui, ils ont les gars très bien. Très bien. Yo, il y a un beau carabiso Parigo. Ouais. Yo, comment nous va en Suisse? Oui, il y a en Suisse, mais si on a habité avec moi, tout le monde à Paris pour Paris, n'est ma camp. Paris n'est ma camp. Ma camp, tu es là. Là, j'en profite à saluer déjà José de Londres, en Suisse. On a un beau carabiso qui tourne bien. Un beau carabiso la perle. Puis, je peux m'emboter et belé, bananion sur la Suisse. Ma play, nion, s'opposer belé. Général mi Angola na PC puis bambote ebele mais voulu si carré magique j'aimerais bien to me ka osala non mon ba retour hein bato ba otala yo bato ba yebi yo na ba oba olando lelo na olinga mingi na za mo muke parcours na yo vuluzi auti wapi abimeli wapi oleka wapi pour lelo vuluzi. Ouais, parcours dans les amants moulay, mais tu sais, on a bien sima et à moi. Moi, la synthèse. Ouais, moi, synthèse, c'est ça que vous allez pas Frankie Sekia, à banana na ACK bandal, pas passer mukuna, n'a pas Frankie Sekia, n'a pas JDT, maison mère, héritier water, Goga, tu n'as tembe, la poulka. Cosa Nostra. Voilà, c'est par là que Naoïb Savino Voulouzi, artiste musicien et à la team Ouata. Bah, Batali Bissola, on a profité,
Napé ça ba spiritas nyonso bambote ebele Lionel la poule gabosete a Rolanda bisope topé sié bambote ebele donc Diezola balobi olingo tia biloko na Kinshasa ou frete biloko na fret maritime et puis colis express agence Yaramoro na Château Rouge wana avenue Marcadet 31 rue Marcadet chez Diezolo tie lelo lobby bazui avec sécurité vous losez yo sigo yemba noté mais bien ou ina arme nga bena linga bato ba solo la sigo boy ah ouais lobby na biso tapage d'été mulopwe roi marqué pas popi motogi bala PC mbote sikaza Mboya toujours ya on a mon mo batik mais roi ba bon on va naître trop on va 6 ans ça facile peut-être 6 ans tu vas dire parler moko on a vient na ngapina parler ah j'étais ndako moko parler moko oui tu vas parler moko avant si non après moi micro ba pe ba yoka ouais tu vas parler mon na Jackie roi marqué moi batik ya lipo na vani ne petro copier yo po bimarate lo ouais on ka ah toute la mission Boutou moi yo na lile sakai de ufa yo linga Boutou t'es là il y a un problème t'es ça dépend na yo mto le baiki tout voilà mais sinon pas JDT 6 ans est-ce que vous avez chance il y a quoi enregistrer un album mais oui na so chance pour JDT abeta na ba guitariste kinte na so chance à obeta nanga pour te ba silikoti ba molikinzela donc on a gagné un album à molikinzela tu as un album ma molikinzela presque ba chant beleza na beta silikoti ba nzemo na simba wana tunga beta nzemo bele oui pour Jacques moi rama te pour Jacques ça moi difficile à obeta ba guitariste na kin mais à comprendre savoir faire nanga ba te yofuna betsu na kin donc te mape anda ukanga trop ba nzemo wana tume ba molikinzela ngama na no pesa eso na yeli musique mongo boy ngabe ave ukana musique abi ya bien fona lugela nzemo na lugela nzela rekne na yela ba nzemo ba siliko tinga mna na ba accompagnement wana ba molikinzela ngama na ba accompagnement wana ti asala ba mélodie wana nga kinga oui aza na zo yoka kufite aza ba wili musheni shiko ba otala yo ba vandi boy ouais fongola no jeno yaka no na molekinzela na no to te molekinzela donc bah et ça est belé ba Jojo belé na beta banzema belé vraiment ouais chant beta molekinzela oui na beta molekinzela na beta ba silikoti oui silikoti ba banze mona tu ba ide ngamu na ba manzela wana tu ngamu na sala ba biloko tu wana c'est moi ezaki nga oui bon tellement tu vanda ki to ba biloko wana tu vanda ki na trop tellement arrivé moko anda obulaka trop so vandi boyele ba rythme mo guitare mo na pas vandi mo yep na iloko la bien asomba banze mbote jile était mon asomba banze mbote yimo so le ka rythme moko boye mo na pas zing rythme on est bien ah funa lugela ngonze do ba molekinzela na yela banzi ba rythme ba
banzembo na tonga na ela ezai ba rythme mo na ela ka ebisanga mais rythme ça on dirait empire bakuba mais ça bien donc comme la na pesa ka ya ngomba mo simba pe ba Jojo Ngonda ba Silikoti wana tout banzembo ezaki belé ba VIP to beta banzembo pene belé pe musuna bosani bosani basou c'est inspiration JDT mingi ezarani bon JDT azara mingi aza trop love ndo ya mtu mawa ndeleki mtu mawa makasi pona vanda ni na comprena ye nazwa mwa makambo na ye na comprena za mtu mawa do pardon ya linga mwa mawa moko boye soka vandi za ba nature créer mo mke ba nature place oyo il faut na sala nzembo donc aza mtu mawa JDT ba nature na ya mwana aza mtu mo boye abula trop ngapi na fana na JDT na mona place parole a été qui a tegele nzembo ezate musoto vana mona ba parler ba na parler mona te ngasomba na ba nzembo te effectivement pesa ki bon ba nzembo na ibite siko soki bon ça fait déjà ba 9 ans 10 ans tout monde na souté mais na ibite siko so ma osomba ba nzembo mais onga na zaki na e anda somba ba chanter pour raison nini ça là qui on tourne vana ni na ndaku bon ba raison ezaki bon atala ki pe vinanga na tala ki a pour battre belle ba sanga mfulu zo beta bien JDT vie nanga mais na monika fo na geno la sapé talent côté mususu na tala pe so côté mususu pe eza pina bne bato walo bango beta bien et na kenda pe maison mais na santé ki pina pe talent pe zali on pas JDT OK maison mère ouais maison mère na songa pe na fief na songa fief na mboka na place na zo na zaga baptiser mfuluzi solo mfuluzi wana wera wana mbanzangu ouais na songa pe na fief tango maison mère bete puis jour on peut mbule banda obeta tango wera a invoquer pena kimbangu mvuluzi mbule katana tango mbule katana tango na sala tese pena mabele nanga mabele za ki tomber maison mère ma d'accord tango na sala ki tese na zongi kin ngana ndo vanda pena na toison d'or na vanda na toison d'or que son âme repose en paix ya kimpu ya kapena na hôtel azunga na carte ke pa wera to vandi na wera to travailler boye siko banti mambi aki makasi muto zaki ne wana mona pena ke garçon balingi pa wera zilanga na oya wana JM Boda président 91 rendez-vous le 21 na Dravel tout ya non test non la fona loba non ouais pour na olinga na loba ouais mais ma biso na test na betaka wana na banzangu na betaka ouais bien mot Ilo na sala tese yango tese yango ta na beta terrain mo meningani na biso na mo wera andima rate wera habité soliso sa danger tango na beta ka wana mbanzangu mobimba terrain mobimba bon eto sizaka bambemanga siko likolo chipoi likolo pena na tambola banda wana siko na mona ipena ke na komi musicien
Comment vous je zo kwa. Mvuluzi nazwa kanga kuna patira wera era mona kema mbule beti a invoqué Simon Kimbangu. Mbule katani bandale loko mono mvuluzi ya mwana pele roke kombo ikenda. Wera mtapeso kombo. Ina saki baptisé par wera comment mvuluzi ça wera son. Na pese mbude sikaza les rois de la forêt tozawa le 15 février. Tozo chao maboko to soutenir pour comme mvuluzi pa yeba na zaki wera po wera za suka pesi kombo yebani. Nga una beta disquete. Abita disquete kana test wana na sala yango kombo ikenda ga mvuluzi yango etika la mvuluzi. Yo ya ki bazuyo na mbanza ngungu ba memi na Kinshasa. Ouais. Te nga na sa jana ki. Ozaki na kin. Na ki na beta ba JDT na landi suko bat ba singa kete. Wera zo beta awa. To yo ki opetro na page JDT. Ya o mekana pe na maison. Wana bana mbanza ngungu. Wana bana mbanza oui. Bengi natif ya ba benga natif amboka po je pas JDT o confirma. Mais ya kasiko mabele. O beta sko susu pa wera po ba confirmer susu. Tine na beta ga rekil wana ndi na kendaka. Simba pe mbala po so simba te pa JDT me na kenda be suti. Voilà. Okuta banani comme ba soliste. Ouais, kuta kuna na kuta ga arc-en-ciel arc-en-ciel bikorin makaba. Ile na kuta kuna kaimoko. Voilà ça va solo été. Te sara na été. Solo gutute. Ya oya. Chiko raisonner ça là yo mtu azio beta disquete. Bon, rede zaiki ke bon, place to zaiki arc-en-ciel wana makaba. Atikela nga même pas. Donc atasa donc jour mo bouté rifaka asali accident na moto azoya pena ke tengu azoya pena ko tenga maboyeme na monika koti do atikala ko tikela nga tante na beta guitare et comment na tamo swinga na obeta ake kuna pa installateur ba diminuer nga son donc tia ki ko arriver et simba ki soute na mona itango et puis ba temps uso to kota ki wata jakomi prêt ya kolongwa on comprend. Donc tant on a kota ki wata jakomi prêt azoya mais bon yo musala na de pouvoir qui te côté là qui ote ba do semani en tout cas côté wana bon na ebite zaki wera sonne mtaiba ki bon tant on a yaki pena ipe tant moi mukie tant on ka héritier pas longa habité funa ke pa wata waiza ma sola wera e moko ayuka ki dans danger déjà mais mutu moko zaki wana uchilanga pe bakal mwana beta bien ça te alingo tika guitare te zaki te po bikori na lekio te za te po aleki ngesaka kobanga amika garçon na tikeli epé keba bi voilà pour so batikelo net ba générique net ba exercice le quoi ba kibusa mpipa ba bi vulu nyatango odi lorsqu'on m'empouille à vandi ba hotel ba fani ya maison mère ba vandi on ba préparer déjà le 15 février et ça il est là te ba Bravo, vous le solo, voilà. Carré magique. Allais-je dire déjà, bah, Fanny à Ranson, bah, la maison mère, bah, mourir la bonne musique à Ranson. Déjà, à Kobeng, Sarah Binobo préparera le 15 février 2025, Arena Grand Paris avec Ranson. Et puis, pourquoi pas le PDG Majeko à Ben Sabino, déjà le 29 Oyo, le 29 décembre, na Olivert, na boulevard Wana.
maman la concert et Kobeta wana donc Majeko production. Donc voilà, Trésor Lumière, merci aussi pour l'information. Donc beaucoup t'en as déjà wana na Kinshasa. Donc ça déjà parmi les concerts, il y a Au Revoir, il y a Ranson à Robeta, na Oliver Touana, na Makasi, il y a le PDG, Majeko production. Voilà, carré magique, vous nous y solo. Ouais. Bah solo aboué, aux chanteur Robeta. Na wenge musique à maison mère mais le nose a soutenu na wenge reggaeton ouais na reggaeton makasi po na beta te na maison mère na beta disquette na reggaeton kapo na lunga avant et puis na randaka wata donc reggaeton ngisa na sengo po wera abatisa nga koma mvulusi yango ndekenda yango makambo po batutu ba bien wa mvulusi solo ekenda par rapport à Carré Magique oyo je détapé sanga mais wera penda mvulusi solo et bana souci na nga pona beta ne disquette na lunga avant ben voilà souci na nga yango souci na yango voilà tout continue na biso mais ba to ba est-ce que vous même biso ata na sous-sol ouais sous-sol ya sous-sol tout sous-sol où tu beta ata alerte général quoi alerte na bandaka na kati Juju manga. Eh bango toi. Ah. Voilà, Moulozi solo Carré Magique. Là, et ça les plaisirs. Na Bernadette Massengoula Blanche. Non pas parce qu'elle est belle, même s'il n'y a pas d'électricité, elle peut aussi éclairer. Pourquoi pas? Et c'est Pélissa, Frédéric Linko. Donc, au côté de la bisoto PCP Bambote et Belé, de la part, il y a Grace Kazi, le réalisateur jeune. Grace Kazi. Après, na Bozuina, réalisateur. Là, j'en profite aussi à saluer Fire Basket, Chango Basket, Héritier Basket, et pourquoi pas Junior 6 fois, mon bic ici, bah bon séjour ici à Paris, et puis Charlie Nong, vit de loin, et plutôt continuer qu'à couper, ça va sincère condoléances dans le groupe Lisboy, il y a président Ladi et Sobé, phénomène. Voilà, et puis dans la famille, il y a Pico Maïndombe. Donc voilà, tout ça de cœur, na, bah, zolé là. Les lobes internos, bah, bon ici, bah, on depuis London, bah, dans Londres, bah, on est là, Dadi Mokiki, il y a Pembe, frère, que ton âme repose en paix, tout ça vraiment de cœur na famille, biso bande kona au salara famille, na internet, tout les là yo. Tu nous as juste précipité, bon, à tout seigneur, à tout honneur, à tout seigneur, à tout honneur, allez dire donc, ils ont dit là, la biso nyonso, moli monayo, et pe manakimia, voulouzi carré manger, chiko longwe,
maison mère ok la team Wata ouais babengaki yo non babengaki nga te nga moi namonaki kaka goga na makambo donc bi goga déjà depuis maison mère moni nde tozalaki na maison mère tondoyebaki oyo ana makambo te oyo aza na makambo donc namonaki ka Wata longwe nga mpe nalanda babengaka nga te me nalanda nga moko yo bo moto olanda nga moko ouais ok la team Wata na ketan bamoni nga mbala moko riseta bamoni nga pas d'acheter utalinga asala po seri wana déjà mouvement ezalaki mouvement ezalaki déjà pas d'acheter on a koti tu as na komi na koti na tsina ke kuta bango bazo répéter amoni nga oya nde ni vana na muke kuna na kibe na vana na muke héritier aagi na chambre alalaki afasa itango aye atelinga na musika bimfulusi yaka abifandi kuna poani ngabi na vandi kuna po masom tesinga na fana bipala chez yo aventurer o soliste mso wenge soliste mso maison mais ngana na mikili na taliban de basala ki test vulu si vanda wana ninga na kota la team mbala mona bandi ko beta go abi vulu si vanda wana mbala mona na guitare banda ko répéter mbala moko isaka bongo do yo ya no test c'était na ya test c'était mbala mona bandi ko beta to te manager pe na répertoire à maison mère tu na zaki na pumbeli pi mambo voilà. Dans la team Wata pour bêta ba générique. Na bêté belé. Presque tous les génériques nga tout. Et to bandi carrière d'honneur ngam na bêta tout. Ngam na bêta ba s'il te plaît, na bêta ba générique e belé wa. Bah 5e vitesse en bilan ça boga 5e vitesse ça et ben t'as s'il te plaît baba on qui voulait c'est carrément jouer moi kala tellement na bosani yango mais eza na ngoblo on a beta belé beta va plein belé oui la team na yap et puis tu vois qui générique a miange mi demo to kabola pena japonais japonais que ouais to kabola japonais banda ngas kuna ye Otonga tout voilà. Tokabola bongo. Na japonais, ouais. Japonais Kyoto. Ou bah Zula no japonais pour des bondo pour combler ta générique qui était après un monde qui faut voir japonais Kyoto. Te sama kambuto te zaki bongo te ezaika ke Wata ezaki calcula Wata emoko ha. Avec tout ça ba maison mère pe bano za na ba 3 solistes Burkina Faso japonais flamme. Puis tout ça qui wana ngai champion voile et puis japonais voilà donc c'est un bongo toi qui bon ngai japonais et puis champion voile toi qui c'est un peu 3 solistes to bunda kapé to betanaka donc ils arrivent bon
Comment tu as l'inzaga pe japonais à beti mais ngapi na beti. Voilà. Donc kaboli guitare. To kabola guitare. Kabola ya beti koto voilà. Solo. Akima beta te kuna. Akima beta ne ka siko de psoto asute to tsigeli to beta mais ça il na pas ba générique à beti mais voilà bon. Et ko ignorer te mais au senti bena ki ma kamwana ba japonais ba zaki ba psoto zaiki e ba zaki na ba et yaki na vie moko boy siko vie ate pour phrase ni oyo kanga kuna. Yate? Dea. Nani dea? Hakim so. Te Hakim dea, te mta dea kuna champion voile. Na pese mbote mes respect voilà. Voilà maestro. Ouais. Champion. Champion voile de dea. Ouais, on a champion. Donc kuna to yaki peno senti que champion beti nga na beti Japon na beti. Voilà. Bolo to mona pas Alvarito solo ayo sate. Alvarito bona ebite na landela kana mona ki test sango mais est-ce que bazwaki? Après a obeta te na ba rep fona te la ba rep place a obeta puis fois kanga répertoire. Et puis yé penda wengi ana ngote. Alors yé pour quartier latin na maison mais rien à voir. Et logo mogote, ça il logo mogote. Feeling wana wenga ko kangote. Au ko gate bo wata tellement talika bon Alvarito boyaka kame na ebite mais yana ki wengete. Alvarito solo. Ana ngote. Il pas fallait obeta bien quartier latin kito. Mais latima ko kate wana nzela na été. Voilà. Ah, musique, Stomy Boy à Kafulek, na PC Bambote. PC Bambote, Stomy à Fulek. Bonheur Kasongo. Bah, Trésor Mbombo. Kawe, Paris t'appartient, Trésor Mbombo. Axad Matouba. Ouais. Sacré Goga. Ouais. Na PC Bambote Ebele. Rido Moutou, Voltaren. Bobo Beloy. PC Bambote Ebele. Donc, tout continue, na biso na Vulukamba. Ouais. Blues. Lilo yuza kana timu wata wana. Oui. Naza. Na lungwate. Wata mtatika na poto. Hein? Wata mtatika na mikila. Wata mtatika. Batu tu baza wate ritatika bangu. Batu bakima na la timba ate. Na la timba batu bakima. Batu bakima ate. Poza orchestre avenir mamboeza. Na comprendre na batu msuna invite mo ba jeune talent o balo baso jeune talent. Ah. Otika ba bêtise vous soba nako. Oke na yuko apono jeune talent. Na oboya mo makasi ritago za jeune talent. Ben héritier na maison mère au kabila tu ba mbongo déjà et puis wata suka koti ata répéter ça imaline mais soit koti sentir yena batu tango ça na batu yumo ko notika kiti ya lobine te telema mais yumo ba notika kiti mona mote ya lobite telema te lobane te yumo ko sentir que ça ngana ponga na zaki wana nakuta batu tu wana bacha baloba ko ba jeune talent nazala wana soko aye a lobane te telema mais yumo ko mona ke funa telema na tikele kiti tete vana nao irita kabila batu tout là na mouvement même biso tout to kende tam sous transport boss na transport kotimo o benga nani mais on to benga boss comme on les a kala mutu tu ata batu benga ke jeune tala banda benga e boss voilà batika ba bêtise mo buso bo jeune tala mambo irita o sala voilà côté si guerre tout le monde a mis servi la nova comme il y a dans la team wata mais la team wata oui wata ba belela wata ni makambo yo monte comme wana kunzado abela ngoja wata nde makambo isa makambo pour il a la vie chez wata vie ali wata ba misine ba rula na ba car ba voyage pa ba monike kuna et loka malungete répétition si wapi mais oui, est-ce que Rita Benga Iba équipe de rêve? Non, t'es équipe de rêve. T'es quoi équipe de rêve? Équipe de rêve, Casino de Paris. Jamais. Zénith de Paris. Casino de Paris, on est sarani. Nous allons défendre Watapo et ça, na bêta na maison mère, mais nous ta valoriser nga. Après, si nga goût à musique, c'est Rita Wata. Vous comprenez? Qui va voyage na beta na ba clip na beta na ba générique na voyage aka na senti pena na vandi ça pe makambu acheter la perle ba kota voilà grâce à Wata et voilà yo boina makambu jeune na linga ngote tam su muta bandé tam su carrière liboso na yo et ça na bongo to ko bana no carrière liboso même makambu Wata ni makambu muta sana makambu comme on a dit aka Wata makambu et déjà makambu bango bazo longwa kuna Wata te ndo benga bango bataliki ko tona lumière ali
photo dans la team ou ta vie la vie ezali à venir ali voyage ezali ba mise ba roula na ba car ba va bien ba voyage ka poto te lo pamba ote visa mo bimite non kuna wa visa za te mbala mso alobi nombre boy kende na pesi mpaka lingomba ancêtre peso ba mbote siko Xavier na ngai pour le comme makambo ba concert ba fara mais fara concert ezaba na matete sous balobi ke concert ozalate wana za mutu na tembe concert ezalate yo boya mberiti olo ba concert ezalate au moins attends sous ye ko tete muta obeta mona ya obeta te mutu na bi concert ezalate mérite ça mona matete abeta bon yo ça héritier qui chasse mo Congo mobimba base salima partout itam surtout ye muta obeta te me wata obeta papa tout ce qui va bêtise on va déjà déjà na lupango na matete yo po bien wata uta somba lupango ja na 21 ans ero na bango bazana ngo ba vana ba parler na bango wata jazaki na parler na 21 ans surtout hebi mama na banda kala on tuna to côté tout ça tout tala na ba maison mère na musika te ba ja wata na parler bongo siko na matete parler vanda ya ko sakana te grand palais na matete tika ngamona ona lela abi muto aloba te mavana ne bomona ke on dirait ni mais ke ba van sama ambwa parler vana na matete bandal peut parler ali tika ko compara ba to aloba ko héritier do kabara ambongo asomba lupangu te le kompe la ksa lupangu na yo na matete wana na ebite po ya azani ba jara ba to laksa ba biloko te parler vana na matete suka na parler za do linsuka bando laksande batumsu ba laksaka o pala wata pote ya sa mutabungu tout le monde déjà action au sala que ces voyager ba mise ba na ba car ba vivre bien donc lix chez bango yango de l'essentiel ya te do laksa ba passer sala ne ma ba mise ba za bien ba ki magate yo mona ba mise bebele ba longo héritier ba longo ba on soit tigala awa héritier mtatika bango ba y compris ba surtout wata tika biso na ba poto ngad na beta ite ndulo po ezaki na kina mo problème musapi on a beta ite mais na za toujours na mouvement voilà raison ni yotikala ki baninga ba okende te raison yotikala ki ezaki ba makamanga privé mo na ndolandela wata pa ibaki po deja na partir la ki na solo la na makamanga mo privé fona tika na mikili na le na mama badoki na nga voilà donc yango na tikala ki la raison na nga famille pesa voilà famille père na mikili na natif de Suisse mais na mikolo na pai na mona ke fona le na Paris na le na plateau no plateau ba talaka voilà et on a 5 gina le kaboy donc mikolo yo zano na Paris ba to suba za na posa pe ba zo linza kanayo ba isité ba benga na bango ba benga na bango mais yo za wana ba benga yo ba numéro ils ont déjà affiché voilà na ebitelo ni susu obetite a gros mais biso na nzela nini mais là zela non avo beta voulu solo tozo pesa ba sincère condoléances na mouvement ya bien biso Josar Nyoka Longo donc toza de cœur na zaiko langa oyo ba utiko kufisa ya bango pe musicien donc doula donc voilà te baloba artiste balila na le mboyo siko za moto na nzenze musique habite lo mora ya zai quoi Mamina Kalume, London. Voilà, Paris 20e. Là, il s'allie pendant plaisir au Odilon Mampouya depuis la Belgique et pourquoi pas Chika Lukao. Et puis, je reste à F Guerrier, Chikito Papa Paradis.
Restaurant Paradis, c'est Ouais, c'est Chiquito Papa Paradis. Thierry Pierre et Marie Kiri a comme la ville. Na mon restaurant la parole Lingolia Gitoko, faut oleka kuna. T'as dit R9, bambote na yango, t'as dit R9 na musika, o banzaka o kanisaka pe kotoyo. Diezola, ya biso ya Palin. Ah ouais. Chez Son Zembele voir mon ami et frère. Douglas Abanga na Nigeria. Kraki Herba 4 nationalités. Mais 20e ans, il a rien au moins, le son pota. Ou bien ma bichon Zélani. Alors, bonsoir. Maintenant, bon, il y a Bercy, moi. Bercy. Voilà, vous le solo carré magique. Donc. Mais sinon, par rapport à l'animateur, Nini Oyo, au CP, là, bango, par rapport à travail, na bango. La maison mère. Ouais, maison mère, na CP, là, na Bill Clinton, et puis c'est Léo Scram, na Eba Brigade. Balo Besso, on a payé. Il y a une brigade, hein? Il y a une brigade. Brigade.
Bah image ça c'est ça nango mais ego ya nango. Hein. Voulosi solo carré magique. Mais parmi les solistes, au pays bêta, bosso na yo batika ba print, soliste ni ndi maka, pe lelo yo parmi baya au pays baye ba na ba orchestre, batuni oyo sepe la na bango, mon ke ba osamu sala bango bien. Ngana zakana fanatique ya Empire Bakuba. Na ipi na fanatique Empire Bakuba na ando linga ba Vidoris, ba vi Papillon, ba vi Bwingi, zo loni ba Papillon. O suke zaki Papillon, suke to na Vidoris. Zaki V Doris après toyena V Bwingi. Aussi go V Bwingi. Naza ja fanatique na bango na ndoyo bango trop. Ouais. OK. Wana ba vio yo ka ba vio na yoka après ikoya ba ale makaba. Ale makaba ba. Na linga bango et puis na linga pe soufi carré.
voilà. Tout continue, na biso na voulu. Mais la génération de l'eau, l'obité, bah, ma génération de l'eau, ma flamme kapaya, ma flamme déjà, bah, tika na bango ya obité. Mais, asa, souliste ou. Na ba gêne, na binonding, na ba gêne, na ba travail. Moutounanga Tolbert Solo. Tolbert Solo. Ouais, na lingake, pas bêta, bien, bêta, pas bêta, BCBG, ouais, Tolbert, on en pagne. Et puis. Yo qui n'aura la ninga qui pagne. Mais t'es un pagne, mais, m'sala na ninga bêta bien. Et puis Kimbangu pe ça va nandima et Christian Solo pour Christian Solo ngam na laksa na guitare Christian Solo. Oui, Christian Solo. Airbag. Dogo beta dogo bina. Christian Solo ngam na simisa e guitare mbalibuso. Voilà on a tunanga na pese mbote skaza na Suisse. Il on est pega na yo kongo moi. Christian Solo aye dogo na. Ah na ebi funa yo kango susu. Funa yo kango. Bon bilom suna obeta ngo bien te pona yo kango kala. Ok. Voilà. C'est ça. Christian Solo ngam na simisa e guitare solo. Tali bosso azana ayebi o nazo akufata za envie. Juro bozo une émission tunai. Et ça ouais. Boulo moi BCBG penao. BCBG. Rumba et c'est Pelissa. Et boss Jonga Okula, assistant. Bob Jonga Okula. Hitler. C'est ça. Voulu. Oui. Donc, on a vraiment générique aux Aseben, on a vendu. Rumba, peu aux Bouba Blue, moi, avec une toine, on va dire. Avec une toine. Voilà, ils ont un mot, il faut. Picha. Bravo, voilà, pour ces bêtes, vraiment. Yasolo. Qui va mon bambala pour te côté. Encore un son moule moula côté. Tiens, côté na moté, na ngoka mais, t'es man habite moi guitare moi kala mais, amo zongela. Habite moi kala oui. On s'est pela pela mi sapia pichu Concorde. Ah. Yo. Oh, vient dans la shampoo hein. Nzembo de la République, c'est là où ma casse vient dans un champion à travail qui m'a félicitations à PC courage escasa donc c'est là na travail où mardi tout ça quitté dans l'album à chemin la gloire ah ouais voilà c'est là na travail c'est là na et champion voilà ah voilà de l'autre la team na musique na goma ouais na mona bango bazana voyage ba ki goma voilà na biki kuna simba po watarata te ndule mote wata salampiaka partout plein zalaka
Voilà, c'est ça. Tout plein ça là. Ouais. La spiritualité c'est sûr au Kabwania on tombe sur avant na ba moment au base la kan sport ya uzi la yoto. Ouais, juste que wataye mikili soit MT na continuer chez MT na zaka na mouvement. Si wataye mikili tozala tukuta na ba massa cette fois-ci des concerts on na ça quitté. Pour un problème musapi mais so ba eto kuta na so bandule mso na beta na ngapo na longwa te na kima pété. Voilà, c'est ça. Oh, solo là à l'amiable. Solo à l'amiable, solo la kitoko batika na kitoko. Voilà. Mais le battant opposant na poto zo kanisa osala nini. Ouais, na poto déjà na zo boulé na jamais ministre na ngana palais na zo na ikola ba son mambutu voilà. Déjà sina banda ba programme on a ba proclamation ba son déjà sina banda on a palais. Na jamais ministre na ngana ndako. J'allais la perle là et puis mambo. Ouais, c'est ça. T'as au koto kinda na bisope na moi suka déjà na ebité. Ouais, message saka que mon tuteur dans pour ça na mkelo na Paris. Donc numéro picha za na obenga na beta problème ya donc et puis bambote to na bambote bende. Bambote na pesi na yemo ko jade la perle. Mama ya bana na pesi Ornella Mayasi Mbote na pesi Kelsey na pesi Tracy na pesi Maeva et puis na pesi Kasi Bambote et puis moi na Blessing na Kishasa na pesi Bambote et puis na pesi Toto ya Tembe Mbote mpaka Lingomba Mishkangandu Charlie Rubenga bango tu Bambote donc ba Jires ba Arnakula Bambote na bango donc na mo picha merci na émission et boss na bosanité na Suisse na moni triple X et puis na moni Romé Mukadi Mukadi Bambote belé Paris 20e pas autant là yo Paris 20e ah nyanga mdeko Paris 20e na leli akay ya bongo na butena ndeko nanga Paris 20e son excellence à tout moi tu vois au Kabwana la pese Mbote sikaza atuma tubona nkuluki son excellence na pese Bambote sikaza on va vous union sur que tout ba ki komote ma kikongo na bosani bamvuluzi nyonso na pese bino Bambote Kambote keno kikongo yango batalio Tolbert solo pe na pese Bambote belé donc matadien Tolbert solo bientôt la BCBG et Obeta Mubangé na concert c'est 31 décembre théâtre Maribel donc théâtre de gymnase à Maribel wana ba Obeta concert wana réveillon oui banda 23h 4h du matin bonne chance na papa chéri BCBG machine à musique et puis oui rendez-vous ça déjà pour 2025 le 15 février Arena Grand Paris à président Golf Kizola Bambote na bango et puis moi Claudine Ekinoa au ba osala musala makasi pour la promotion d'Ili Manzaka Sankara Dekuta Wewa président d'homme na Lille aussi pourquoi pas Mbila Nkolo au P Azola la tête toujours à ça ben fort pour na réussite ya concert wana biso pe to tombeli yango déjà wa bonne chance la bana nyonso ya Wenge Musique baya pour vivre encore une fois de plus le retour de roi na mabele ya mboka oyo. Pourquoi pas au Kenya, Belgique, date Isabelle, ma bandine on a Paris. Donc voilà, et puis, non, signalé Bino, maison de production, Mageco, c'est déjà Weranton, concert le 29 décembre, na Olivert, na boulevard Wana, Batubaza, kuna ba na Villeboya, pour que nous ayons la musique ya Kitoko ya Weranton. L'artiste musicien Patrick Beckham a bimisi déjà, et puis na yo Sali featuring, na Maestro Fabregas, titre Isaac Alkil. Donc beaucoup dans la page naé bon a Patrick Beckham lay bon a déjà lié on a beaucoup dans l'internet bo betanze Mogitoko et bien déjà en audio les 20 ans il vous a déjà clippé et puis les inséparables des Plic Pomba et puis dans Fabregas ba bimisi déjà album na bango donc ba clip déjà za wana mi balemi ça et puis banze monyo sur za wana bokinde boyo kango album les inséparables ils ont ba mélodie bientôt kakiango. Donc voilà, bonne chance aussi na Monstre d'amour et puis félicitations naïe déjà oyo a betaki concert naïe na Arena Adidas Arena. Donc voilà, qui vive la musique congolaise, bonne chance na batutu oyo ba otia ba date pangi mai foudre pe a singa déjà
Kalamingi Tazobe dans le théâtre des gymnastes Maribel. Bonne chance na épée. Voilà, Voulouzi. Na habité l'autre savourer l'oni auto Kabwana Lango. Mamina Kaluma Ota là depuis London City. Bela Dinganga bon séjour à Paris. Et puis Patrick Maloavengi Global Express Orléans à la nouvelle ville. Na Pesio Bambo Tepiri Sulombo depuis aux États-Unis. Nelly Mondouka bon séjour à Kinshasa. Je répète encore, Ige la coiffe côté. Salon y côté Ngananta ba y côté. Donc voilà. Baignon Sobalinga. Puis Shankim Baignon Sobalinga. Image Pro TV. Je répète encore. Frédéric Linko. De la part, il y a Grâce Kaz, il y a Pessio Bambote et Belé. 6 fois Junior Mobik ici. Bientôt là, on y a Mbelabino et Toussola. Pour ma solo au solo là. Isali. Donc voilà, Léon a Mbelabino carré magique. Voulouzi solo. L'ancien, il y a Venabiso Gilles était Moulopoué. À l'équipe, na Wenge Musique à Maison Mère. Et aujourd'hui, dans la team Wata. Donc voilà, Voulouzi solo. Batali Biso Musika. Jifasim Bayatan Yalora Mukoko. Bambote na yo ba spiritas nyonso ya bino yo na yambela gibino ye. Jadé la perle. Maman. Soirée biffée à volonté déjà ce vendredi 27 décembre à partir de 20h. Soirée biffée à volonté spéciale. Donc je viens à Bisso Franck Poutou restaurant FM. Bagnon Sobalingara Franck Poutou Tokutana na Baison. 68 rue Émile Zola à Baison. Donc na Baison on a Tokutana on a 68 rue Émile Zola à Baison. Soirée biffée à volonté pour célébrer fêter la fête de Noël. Et puis pourquoi pas bonne année Tozala. On n'a pas vu Nabiso Franck pour tout. Donc voilà. Merci beaucoup voulu d'être passé ici. Merci. Ningo honoré biso merci pe na ba internanio so batala rabiso et dit yeli molangi papa social. Le beau repé sera baka traté les seuls uniques les véritables Kodia Willy Moucheni. To pesio Bambote Ebele Gilles Alingete IGF Misala. Grand crocodile. Va au Kangabango. To boy moyibi na mboka. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Kinshasa Bopeto, Kinshasa Minda Epela. Congolais nyonso alinga mboka nae, tolingi changement na mboka, tolingi mboka ebonga, yango biso to pesa bino ba bonne chance, bino ba eboa en pouvoir na minute oyo, bino ba ebo sala. Bokanisa peuple, que demande le peuple, les soucis à mboka. On est tous des Congolais, on a le droit de parler. Ne moye moko tata mokonzi ya mboka lobaki. Liberté des expressions, tout le monde est libre de parler, de réclamer, étant qu'il y a des Congolais. Donc voilà, président Fachi Béton, Touambaka Chamou Tombolo. Ça est fini pour aujourd'hui. C'était moi, Pichanki Mumbila, soldat à presse européenne, soldat à presse congolaise, toujours au four moula, rien que pour vous servir. Et je vous dis, bye, Tokutani bon Ciao, ciao.